Mbote na bande konyoso bokolanda video nanga. Bonjour. Dorcas et Bolokoko oyabino abakuka solo vrai abakuka gauloise aussi à Tongo. Merci na batutu bolinganga, merci na batutu oyo bolandaranga et surtout na bakolois abakuka. Merci à l'impératrice aussi la Bissalou maman actualité, colo actualité quand elle récupère à récupérer Kama actualité na yemoko à l'impératrice, nous t'aimons beaucoup, soyez bénis, que Dieu te garde là où tu es. Nzamba bomba yo pona biso parce que batu belé bazana pona yo posara pona biso. Merci na ba partenaire nanga les bombute mufunuku ya Europe sam kuku le nécessaire motimi mekuku Hervé Mbika il m'a battre l'ingénieur papa na Soraya et pourquoi pas à champion Wadol 1 million de fois depuis La Rochelle. Merci à maman Zozona Ando et merci à Elumbizi Hymne National. Merci na batutu o balingaranga bo eskizi na pe grippé nga pe na lingara bino makasi bo pe bolinganga te en tout cas etali kaka yo muto linganga te. Voilà, en tout cas na vandi na réfléchir, je fais des analyses nga moko na bandi ko analyser marambutu eza koleka na réseaux sociaux na biso sur affaire ya batu ya théâtre batu maboke. Tilanga ba j'aime ebele, tilanga ba j'aime parce que maramuna lo basiko est très capital. Venez, on va réfléchir ensemble. Soro moni ke côté wana na kosi. Le bananga ke dorkasi au kosi. Et consommer film choc, il est déjà disponible 7e épisode. Tozu yango lelo film choc pour comprendre que Raïs a causé la choquée, très choquée. Koyoka ke Sherika Bimina Karine Yamado et puis kuna Karine pas la causé la choquée. Koyoka ke Sila Bisalou Abimine Abimarana Jaco et Rosa vraiment choc. Bon moni déjà Mimika Bongo. Mimika B a vu déjà choc na ye Raïs a lobi na ko benga ranga lisusu te ete abana mibali oyo. Bolingara facilité, bolingara toujours facilité. Oyo ko za formation pour za musala, oyo la de la formation, tiki na formation pour appeler musala, pour moi si mora manipula kayo, oyebi esprit moi si wana za na ngote. Voilà l'esprit de Karine Yamado, esprit ya kobima bima ki paranaete. Boba camarade boba lingio mbala moko bimana ye en tout cas été abiso dans le baranabino erlandara film asi la zora kaena biki komaka. Komaka zora bik na fei komaka makambutu oya oza kola parce que wani za leçon hein si la bisel nous enseigne si la bisel appelle sarabiso cours komaka eza leçon à retenir et kobetra rango karaboete en tout cas komaka rango polo biso ko moni et leur moko lingo sa ozoni kana kaye no mbango tali leçon zo ki mwana sala ezate bon comprendre je suis un peu grippé merci beaucoup. Voilà, toujours continuer na sujet na biso bomoni paps na mams paps na biso papa na biso na mams papa Denis je te salue. Bon na te vidéo moi on est à publier bientôt bozo mon niveau la fille a ebi suite ça peut explication bomoni niveau si la entouré na ba blanc bazo yembela ye ba misu bazo filmer ye na bataille ya fille il faut ka ba mibala mindele na bataille ya fille esenga mibala ba kokolete. Est-ce que mi baba noir te est-ce que mi bali mora ba mindele yo zoba ya Sarah sila mako ya sila mate na yeba kika yoro ya koloba papa mama tondimi papa Denis na ki mwana musala ni na restaurant na ki clochard na ye na maramutu oyo yebi ya oyo lobi wana sur notre pape mama tondimi yango biso du quand même to la kiti bino muto asala na restaurant to la kiti bino mobala mwa musala mais bino bobo la biso mobali zoba moi si Sarah que ne rebi sa patron na yo belle vie elle biso pe mobali biso tondimi pape na biso tondimi oui asala na restaurant tondimi aza clochard tondimi tout on dit bolobi tondimi. Mais boy bisa belle vie c'est biso mobali na ye boy bisa belle vie kenyo bisa belle vie mam sa bimisi yo pe bimisa yo Alex biso mobali na ye mobali abatute mobali na ye moko ye belle vie Alex biso mobali na ye moko ya batute
boka pe soni ya nde bozana bokangami boaloka bato batie bino singa na kingo sila abloke bino boye bate bobimela wapi sila bloke bino bon se demander à chaque fois que actualité récupérer actualité on doit toujours profiter car on a si actualité naie toloba ki poya ko finga paps na biso paps ayo lingala te tara clochard bino bobi kaza clochard c'est clochard wana clochard ayo lingala te ba clochard ba wesh ba bato ba yo français siko yo zoba ya Sara kizengo yo ya mambo bimba kizengo ele biso na YouTube Zambe teba tebe to loro tete zoba Sara oyo olio vanda o monte que oyo le la clochard appelle sur vertige ta niveau baba kou en tout cas toi fort toi très fort très puissant oyo le la clochard bon bino aussi la clochard on va dire que la clochard la clochard a dérangé bino parce que boyebi que bino bozo na mibalité bino boyibaka mibala batu likolo na bozo ba femme énorme yango moni ya biso ba troubler bino yo na vino ko lingaka mobali le roi Denis no moni Denis no moni wana ko lingaka mobali le roi Paps na biso o rezoyer wapi yo ta libani o lingote ata mundi buseme mundi buwana bon lingote on elenga basité on a goût ya basité donc basi ba tiaka yo kati ba kolinga yo te bibali ba lingote ya o goûter en fait o elengite muto yo via finga mobali yo bengi clochard oyo mobali yo bengi clochard bo esquiver ba cook zoba Sara ya expliquer yo kizengi yo kizengi bela biso na YouTube et tout là wa moi c'est bela biso na YouTube o kangama na mobali atai na hotel ta muninga tala fila moi si lo kwa yote mais telle pièce rare aussi dans ton bimisa si la tinde binote ba boza ba tout là te Baptiste Nyon sur la génération fila o bozangi mibali eza fila te mutatinda bino boza ba tout là fila tinda bino boza lokolo kilo boza bino ba fia mal chance eza fila te mutata mo na chance na ye imaginez-vous benga fila moi ça m'a dit à l'époque on a le droit faire tala ba pièce moi so abimisaka lelo il biso muto mbongo Paps na biso Denis Géraldine qui n'a pas fait un bote alobi ayebi papa wana bia détail na place abi papa na vana mbongo aba yebi Paps na biso makasi yo zoba Sara o etuloyo na vie na yo ata chauffeur coûté yo ata receveur alinga ote pour receveur ata muta sima mbongo alinga yo te receveur Sara alinga ta yote Oye boya rosele la fille banalive que ne va ni sa belle vie bella lukina biso no papa pour que pas d'anité pas d'anité batu da ba yeba luka be papa na yo moko mi bali batute boya bisa belle va luka mobali na ye moko wa la biso la télévision si la exposé te yo ko raté boro yoka nanu bo belité boro bela bien nanu pe bo fingite boro finga bien biso to tabino ka bona biso ka rendez-vous li bala mams souci ka po belvo yate souci ka po belvo yate souci biso ka li bala mams biso ta bo fingi tondi mi mo bala mams kaka bongo ebi la kata ibrator tolinga ka e kaka bongo na ki clochard na ye afin la restaurant tolinga Papis na biso kaka bongo Kizenya Sara tolinga Papis biso ka bongo tolinga ke makasi tolinga omoni forme nyoso yo fingi elelo biso linga Papis ka bongo to kraka kaka bongo ye moko mwasi na ye madame si la bisalo alinga mobali ne kaka bongo ya to trouble na nous te trouble bien non to peso vertige ta toko peso vertige bien to lelisa yo au moins to lobby si belle vie yo ce que to loro na YouTube
Abakuki toujours oye. Biso to ba fan mo o ba meka biso te. Abakuki a fan ba blaga net wa ça qui ba jeter ba aventure te. Ona yana tumula babakuki yo. To si sote. Yo sara to ko yo zela. Yo 2025 ozate. Na moko osila ora mu akata biloko. Oko sila lokwa mu akata biloko o milo bilobi si lo ba touchara ete. Pour le que nous le beli paps le lobo et batu batali okoti si moi mbongo. Pour le beli paps encore paps. Maman Mikolo Mouton déranger ma comédien paps. Notre paps. Mouton troublé bino. Moi qui m'était parce que Mouton m'a troublé bino. Il y a pas présenté pour bino. Si la tinda bino te boza habitou là. Si la tinda bino te boza ba lesbienne. Si la tinda bino te bolinga mibale abatu, a tinda bino te bo kena koko ibara mibaba bakanga bino na hotel na fakal, na ba MPT, hotel pas moins cher likona. Tala place ba mettre la fille ba zembo. Votre commence et fille a entouré na mindele. Ya niveau na bino te s'il vous plaît. Bon, il y a mon le qui déjà la peine perdue. Beaucoup na été, botambola na été, beaucoup de na théâtre. Yo le comme il s'est camarade de ma casse. Yali kamouni ni bon niveau moroté. Oh choquité. Bon niveau moroté. Si la comme moi na ville, a colli na miliki, a colli na bien na talon. Pendant que si la tambola talon, belle vie na mboko onye fuka kwa on monara pas si bilanga er nyonso. Ah bon, tu vas tout d'accord. Et puis, il y a une lobaboye. Belle vie, tu dois changer. Tu as hypocrisie sans blague. J'ai analysé quelque chose directement que j'ai compris que belle vie, yo mutotin darabatu na yo ba ko finga batu. Vous savez pourquoi? Comment yo ndongo sawana? Soko tin darabatu te ba fingelo batu. Tozo mona batu bazoya ko batu na ba fingi Teresia. Ba manque Teresia respect na niveau ya suka. Belle vie yo yeba ko zaki confiante. Moi na Teresia yé ko répondre yo na télévision. Tala ni moi na lobi akobeta yo mbala ko kite tu n'as pas pu supporter. Oye mbala ko répondre. Oh yo ça les a réponse. Oye pe na shalom shalom ma pasteur osambela wapi so osambela tika misa ma be kondeko so osambela ka chercher mari o aza yo moko laisser les hommes d'autrui tika mibala batu so osambela ka si tu pries on l'a dit le rôle la chrétienne on l'a dit le quoi mon sang toi na télévision shalom 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 yo za nani oza ni serviteur de Dieu ni servant de Dieu. Tu ne sers même pas Dieu. On se la péché chaque jour. Yo quand dit la mission même si tu donnes le don, même si tu aides le gens, au boulot quand t'as là. Mais non, ya réponds-toi, c'est le temps. Shalom yo pesa batu sero sera misala bien batu ba ko accompagner le shalom wana. Banga zambe ko ya. Okoki te maman na Teresia, okoki angote, mbala ko na télévision. De yo tinda rabatu na yo, ba fingi la ka batu. Mais yo so yi batu ba yo finga yo, tu n'arrives même pas à supporter. On doit arriver même pas à supporter. Ba finga rasila chaque jour wa chaque jour ba finga rasila. Ben vu tu n'as jamais interdit na muta finga sila. Le contraire, tu appuies. Moi, j'ai appris aujourd'hui qu'au foot à chaque fin du mois. Le contraire, appuie à moi na yo wana baba cochon na yo. Appuie à bango. Belle vie bon la mute ma soloko. Na bisa ka na ba na trop na ba comme mi comme na yo boye. O pesa ka image mutu ma bête. Mais kati na yo oza ba gère ba fi bazara oza ne meza ma yele oza dangereuse yo tu peux détruire une personne à seconde maligne non oza wana banga kanzambe ya solo po muto ebike au moins di fila ebike na tinda rabano yo te
Sila na atika jamais ko benga biso ke oh bo fingela nga mutu boye. Boye ko jamais. Atika lo salango. Sila atika nanu ko salango te. Oh ko benga mutu yako banga boye. Oh ko ese mutu sila atika jamais ko salango. Non sila atika lo salango te. Yango monaka sila tabo fingi ye. Ata bo voyi na télévision bo piololi ye. Bo benga na bakombo nyonso. Veva papa madilu soso muteki et tout. Maintenant qu'un jour sila ya avanda a fait la message au soi-disant message na ba faille. Non, tu nous as répondu bisma tutoye la kayo. Yo petit message na ba faille noté. Po ba faille na yo, ata ba tu ba finga yo. O yebi ka faille no ozaka na yo lingo. Mais yo mo ba sentir que carrière na yo ekeni na kokufa. Et quand tu sens ça, réponds-toi yaya. Tika misala mabe. Kabone na misala mabe, belle vie. Changer comportement na yo, tika misala mabe, belle vie. Si la présenté mon bali na yo an otindi Sarah otindi idiot moi moi si zoba moi si rien oyo otindi e a ko finga mobali asila parce que yo ko tu sila la kisi mobali la kisa pe ya yo to bi mobali batute ya yo oyo bi ko kontara na ye net na mobali na bo na kontara na mobali na o yo sko Belleville la kisa biso mobali oyo ya yo kontaka yela biso papa po biso papa za yo boyela biso papa na yo to na besoin to mona mobali na parce que ba âge début de poussani oza bana mike de Belleville tu n'as même pas âge avec moi oza âge na ngate o mukolo lokola siko oza mukolo ayela batu ba présentera batu mobali boyela biso mobali na yo ya batu te mobali na yo okontaka na vie na yo ke mobali na yo akobala nga yela biso parce que ba âge c'est poussani to mona ba Nigeria kuna balakisaka même mibali na bango même makangu donc on dit qu'il y a apostara likangu na ye apostara likangu na ye yo pe yela biso mobali na yo to mona mobali na yo parce que on tinda batu na ba finga mobali ya sila quand même sila ton ndimi to moni clochard à sila ton ndimi to moni pa mutani ka basali na restaurant ton ndimi quand même to moni mutani ka basali na restaurant te to moni ka sila zaka na mobali mais il a biso pe bino il a biso pe yo po a otindi omoni yo omoni foye ba zo tinda batu na yo ba finga rasila ba continuer au finga si la supporte un choc en tout cas tous les injures si la supporte yo ndo za na problème ya ko supporter ben jure yo ndo za na problème wana tu supportes pas des injures mais si la supporte un ben jure yo problème les autres supporter injure te parce que erozo tinda batu ba ya ko finga yo sila mama supporter per retour pour on la choquer pendant on a déjà choqué s'il a présenté mobali moment oh yo identité bimi moment aussi il a présenté mobali na ye tu es choqué tu te demandes yo mo sovani pourquoi si tu m'as fait ça si le salinga boy poani on dirait na si le bozara na contrat boyoka na rabala tata moko mama moko yo na fila boyo kana ke ora bien présenter mon pali siko te ya o samboué biso tondimi ya biso clochard tondimi aza pauvre papa biso paps na biso aza pauvre tondimi ala la libanda tondimi boye bisa pe Belleville ayela biso mobali na ye atia pe data libala na ye le rôle atifi la tie tala muninga ke poto na objectif ye Belleville ke ndaka poto na objectif nini si la ke poto na objectif ya libala na ye ba fiancé ye si ko ye Belleville objectif ni na kendaki na États-Unis bon ça ba voyage inaperçu voyage sans objectif voyage à misala mabe mais tel voyage à fil à quel voyage avec objectif à quel voyage na mobile na ya présenté na misa batu à quel voyage na mobile na à quel voyage à makambo belé
asa la coutumier na ye siko yo belle-fille ya yo tata za wapi wapi papa lobi na ata Maria Tumba papa zate papa zate papa zate papa zate belle-fille papa zate papa zazui wapi ya yo ata muta pusu en lingote ya gabi saloba Likonango, ça mon fini biso to na clochard ton dimi. Yo siko na vie na yo, ata clochard a sankozwa te. Franchement, je vous dis, moi tu vois tout ma baba ku ma café ba loba. Biso dimi fi na vie clochard. C'est comme bien di belle fille, na fille na ata clochard a zwa te. Biso batolo bataka bi mutalo baki alinga ta mobala sangote mawe ata mobala sango azu ata zue wapi yela biso papa kendo bisa Sara le ba Sara tika na nunga na mobali te zana luka mobali bon roiso na ina mobali après yo po papa zate belle vie okufa na tension papa zate ozo papa wapi okosa nazo yoka nazo mona shalom yo mosala nzambe yo servant de Dieu bato misala maboyo bato na soloka bato levitique ezo boya shalom osambela na église ni po pasteur de la foi aboya yo omoni bonga beto te on a rejoué c'est pas mututé aboyine misala na mabe pasteur de la foi kokadi ko ebisote pasteur de la foi aboya misala na yo ateyo moni kozo ate aboyi misala na yo yango moni poko abima bien ateka yo na sila pour ne pas que mon injustice car tourner pas si les pas tourner te pour ne pas que mon injustice que on n'arrête pas si les pas na tourner te asali ka bité moi no be valingi kotika misala mabe na salini na tika ya biso papa za pasteur de la foi biso papa za moni mon papa na biso pasteur de la foi papa na biso yeyo mobala mams papa Denis biso papa Dani te Denis Denis Poucheur biso papa Dani te bon ça confident papa Dani te biso papa Denis ba Dani te pardon papa bata sambo na YouTube pa Dani bona okela koma wa bilinga papa yeye mwasi mususu azali yako linga te alwa basoka ba belle vie pa Dani baba sa kolinga te tela fille azoli bito papa Denis ye wana tela niveau to tombola mais yo olingi belle vie humiliation komi ko finga ma papa boya ye mwasa be bazwaka ete Nako choqué ya choc. Toi na film choc de marché. Todo chocané. Basi mususu bazali yako balate. Basi loko la ba belivi. Bako yini sa yo na publique. Mam stabiso en tout cas Baba Cook focus. Biso peka focus. Baba Cook focus na paps na mams. Focus na libala mams. Focus na film na biso choc. Focus na misala mams. Focus. Non, moi, ma belle semble, je vous dis franchement, les Baba Cook, non, méchante fille, hein. Non, sans blague, j'aime beaucoup belle fille, hein. Je l'aime beaucoup sans blague. Hein? T'es Baba Cook, tu dis regarde, t'es. Non, je vous dis franchement, dans la contre-été, je l'aime, mais le problème est que Yaya, Yaya, bon nous que la Yaya, amoni pas visité, bon bengelanga leka Yaya, bengelanga leka Yaya, pour les Yaya petit le abaki 40 ans, à 40 ans, j'ai mon nom, mais tu le as homme abimate. Si la 50 ans, m'a présenté mi dans mon bali. Bataba 40, bataba j'ai mon homme. Leka Yaya. Ya Mobutu. Bon nous que la Mobutu Ya Mobutu dans ya love ya Mobutu.
Eh, la. Ya Mobutu. Bolukilanga Mobutu. Leka yaya. Ya Mobutu était fila. Omoni ya fila. Ya fila na pas pisnae. Ya Mobutu. Yo baki j'ai mon nom. Non, t'as 40 ans. Mouta 50 ans présenté mon bali. Si quoi bino bana mike. Bon, vous allez présenter mi bali bino. Ba mineur à théâtre. Bon, vous allez présenter mi bali bino. Pas mouta 50 ans présenté mon bali. Si quoi bino ba mineur à théâtre. Et là on y besoin de présenter mi bali bino. Eh bitula bitula nzombo. Pour Moutou a 50 ans à présenter mon balinaïe. Si vous bino ba mineur à théâtre, qu'est-ce que vous attend pour me présenter mi balina bino? Hey! Moi, je suis à bisous là-bas.